Aimable téléspectateurs, bonjour et bon après-midi. Nabinyos Bozolanda, Wapicom Télévision, la chaîne à large idéal. Alors, Lelo, tous un entretien, Tombi Bapaya, de Bozomo, on a toujours côté déjà, na ben, le 8 mars, OESA, Webi, Ezaka, journée internationale de la femme, mais surtout, tous un moment où Toyambi, na plateau, na biso, et Wapicom TV Lelo, na Moya Lelo, tout mes caroussola, na bango, entretien, autre ça, na bango, le pourquoi au baye. En plus de ça, Bozomo, on a quand même thème déjà spécial na biso ezali que femme ne pleure pas tout temps pour na nini basi balelate. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités ba mo ba ko inviter sur le mato Rosepela to mekako tu na bango moko et kezala vraiment kitoko mingi. Alors bonjour maman. Bonjour journaliste. Maman tomoni yo awa to lingo se présenter kombo na yo nani ozanani po yo tala biso lelo. Merci kombo nanga maman Judith Lokamba. Naza maman présidente église Mema. Voilà, donc maman présidente il y a église Mema, mais la moni oza quand même accompagné na ba maman na sima to ozatin akoyeba bango, mais maman to moni obina bisoka kawa que femme ne pleure pas. Yangonde maman likambo obino obongisi le 8 mars. Ouais. Pour na nini bolingi moi ça le la lisusuté. Eza biso bato tolingi mwasa lela lisusu te. Eza nzambe na inspiration na ye nde ayeba ko inspirer mosali na ye l'évangéliste Josué Lokamba parce que nzamba amona kiki ba mama bazolela ebele nde yango wana nzambe asali ete a révéler mosali na ye enfin alobela ba mama ke balela lisusu te. Alors nzambe asali enfin que ba na ye balela lisusu te. Maintenant, on s'est présenté, maman Judith Lokamba, oza maman présidente, il y a maman Nyoso, il y a église Mema. Église Mema, Ezawapi. Église Mema est sur l'avenue Kipata, na commune Yangaba, numéro 24. Na commune Yangaba. Voilà, donc commune Yangaba, numéro 24, parce que Kipata, on dépend na yebi pour mgumsu aussi na bunga, na kuta baba la ngwezana makala, nangaba, mbala moko, sikoyo. Ya bino za pena na ngambo do so kiti na route université okotane na ngambo ngaba. Oui, so okiti otuni na mpanja ngaba balakisio nde tozana numéro 24. So koti sur l'avenue au mona panneau batemi seza na elonga mosai na nzambe moko eza wana nde évangéliste Josué Lokamba. Nde biso toza wana. Voilà, nde ba mama lobia donc panneau eza wana eza avenue Kipata numéro 24 commune Yangaba donc route université eza route rond-point ou route victoire donc route université eza route ebani po ma batuti na campus nde to mesana ba Luvanium ex Luvanium donc yango wana. Alors maman Judith Lokamba journée yango eza bo préparer ngo ndenge nini eza ya ba mama baya balia ba sepela bo sexa ba mpo batiko lela to eza mabondeli eza ndeni organisation eza te ke ba mama baya balia mais eza ke mama aya koyoka nini o nzamba bongisi pona ye enfin mama oyo azolela oyo agumeli tango molai na likamo za nango lem suso beteli bato lisolo na koza na likam na ye pano na bi journaliste ta likambo na za nango zo tungisanga na kokili susu te yo pe lokola mutu bien sûr yo ke sali opasi mo pesi nga solution na longo epa na yo na bandisi lem suba mambo ya famille na nga tuka ta likambo boye na kokili susu te je ne peux plus na kokili susu te na yebisi bango me ba opesanga pe solution te lokola nzambe yango na to bengi ba mama na nyoso ba ye pa nzambe o apesaka solution na makam nyoso nde akokata ma ya miso na bango. Voilà donc maman Zolba bien azo vraiment bien makasi abi que non nzambe a opesa solution donc ezara raté ba balia ba mela donner ni mais bazala quand même édifié et vous allez bien. Alors tous avez quand même na ba mama na sima mama o ba accompagner yo bango ba sapeka ba mama ya ozo kamba ba bazana sima na donner. Oui, baza ba mama to travailler ba on a équipe moko na département ba mama baza bango moko ba ko se présenter. Voilà, tous na mama za na sima kuna mama kombo nani et on se présenter public zolande ba yo. Merci journaliste kombo nanga mama Becha Pimoke.
Naza deuxième vice-présidente de l'église de Mema. Deuxième vice-présidente dans le département de maman. Le département de maman. Ok, c'est quoi le message pour me mettre biso à moi ça les laté. Na part na yo ozo baksanini na moi li tonne maman zo loba déjà. Na part ranga naza ko bakisa lolenge maman lobi. Biso basi toza penza batu toko le laté. Pour Nzambe ayebi biso, alingaka biso, ayokaka biso. Yango wana tozo benga kaka le 8. Ba mama baya. Izana ba mama bazo lela na ba catégorie nyos. Bazangi mabala, kobota, makambo ebele bambongo bana. Mais tozo benga kaka le 8 mars. Baya bakozo ya mutu ya bakozonga lolenge oyo bayaki ti. Mais baya wapi précisément? Pozo bakara baya le 8 mars ngo baya. Mais yoza vice-présidente ya département maman. Mais si tu es biso place au bakoya po ba se retrouver pe binonde ba monino lelo boy. Biso tozana principal okoyeko ya witi côté ayolo witi côté ngaba tozana université. Soko komi avant comme avenue Kikwito Tuni avenue Kipata. Tozana Kipata 24. Voilà. Soki au côté à partir à Prince oyeti okomona ka panneau ya papa na biso. Évangéliste Josué Lokamba ba mama tozawana tozozela bino boya. Boko sepela boko zonga lolenge boya kité ezana nzambe moko apesi vision ana puisque derrière toutes tes visions il y a une bénédiction boya boko zanga elo côté amen baya boko zanga elo côté parce que biso mikopa maman mosusu azali wana mama kombona ni se présenter ba yope kombona nga mama Bibish Kasongo naza bongo modératrice d'église même à Maranatha. Ah, donc vous êtes modératrice dans l'église même à Maranatha. Alors maman, namoni yo poye accompagner baninga na yo pour prévoir journée spéciale ou bobi moi ça les laté. Maman alors pour na yo ba maman bazotala yo. Oko ko pesa bango posa nini pour baya mukolo wana. En tout cas baya vraiment to bengi bango baya parce que ça na basi ebele balela ki lokola am pa lela ki. Na ile za mama msusu akuta ndikambo anakuta na ngo na penina. Mais Anne wana bisa confiance na pas embêté. A confiance pas embêté. Nzambe wana pangusa kima ya misu na ye. Mama o azolela akuta ba décision ndenge na ndenge. To bengi yo yaka le 8 mars toza bongo na veni Kipata 24 na commune Ngaba. Nzamba ko pangusa pizolina. OK, nzamba ko pangusa pizoli micro eleki mama o alandi kombo nani et puis yo se présenter ba yo. Kombo na ngai maman Christelle Luamba. Nazali servante d'église même précisément dans le département ba maman nazali modératrice. OK, oza modératrice. Alors maman Christelle Luamba, yo pena moni ça dit Biblia ezawana quoi. Donc yo pena pa na yo peut-être verset mo robima ya bien wato yo quand même ozo prévoir nini na ba maman bazolanda yo pour na journée spéciale pour le 8 mars. Pour na mokolo ya le 8 mars ezali révélation onzamba pesi na papa na biso Josué Lokamba parce que nzamba tali ke biso ba maman ya Congo tozolela trop. Tozo souffrir mingi alors ta mususu maman musako moko na kati ya douche azotala ke bana boti bana kitoko ya basi mais mabale ezate mususu boti bana mibali batangi basisi ba université misale ezate ba problème wana tellement l'équipe trop na kati ba foyer yango moni nzambe na biso aki ko révéler papa na biso Josué Lokamba tem OK moi si aller la té voilà donc les jours on est le 8 mars les amis mukolo o biso ba maman to ko sangana ba maman ya bipa nyonso ya Brazzaville ya Congo Kinshasa to ko sangana pona ko sopa mitema na biso boso na nzambe et na yebi ete na sima ko sopa mitema na biso boso na nzambe to bima lolenge to kota kité est-ce que ko pesa bandeko bazolanda yo adresse ya église pona lingi ezala répétitif église eza située wapi maman Christelle église même à Maranatha ezami na avenue Kipata 24 na commune Ngaba donc bato ba wuti na kota Ipen ba monga fula ba matete tant bazo ya bo l'équipe Petit Pont juste sur l'équipe Petit Pont ici receveur qui dit ça na arrêt Kipata avenue Kipata numéro 24 na ngambo Ngaba pour na biso bato to wuti ba kota commune Kalamu Matonge toye vers Ezo soko kiti na Ezo soki mutu ka romponga bezato kiti na Ezo 5e avenue après Yolozo ndé ya mwana avenue Kipata. Ah donc c'est que ça on peut na place au Bungate. C'est ka Bungate papa. Voilà, merci Olekisi micro maman wala dibiso kombo nani on se présenter maman. Merci journaliste kombo na maman Fanny Bwanga. Naza moko ya na kati ya département ya ba maman intercesseuse.
Voilà, donc yo posa moko 4 département na moni bo accompagner maman, mais message ni no ko relancer na ba maman onyo so bazotala yo ba papa pe bazotala po ezaka ba maman te même mutunyo so wazolela na mutema ko ya, mais message no ko relancer na bato onyo so bazolanda na maman o. Merci, to memi message moko kaka ezali. Ba mama baleli mingi. Na kati na ba mabala tozomona ba mama bazolela tangu nyonso. Na kati na ba mabala na bana na ba makambo ebele tozomona tout ta ba mama bazolela. Mais toyebisi ba mama na balela te baya kaka na église mema baya koyoka mokolo le 8 mars mokolo wana Nzambe akopangusa pinzoli na bango baya mokolo wana le 8 mars baya toza na avenue Kipata numéro 24 l'église ya pasteur Josué Lokamba. Voilà, donc maman Lobi, Bazan Avenue, Kipata numéro 24. Nga pe na kangi, donc yo pozo tala Kipata route université. So route ndenge na ba kisapena ba adresse bien. Moi ba tona so bazana ngale ma awa monga fula banjili nze so za njili. So zu na yo commune ya Ngaba à partir boulevard Lumumba ba okito na Kianza so tuni avenue Kipata eza presque 4 ou 5e avenue après Kianza si je me trompe pas, donc c'est 5e avenue après Kianza ndeza Kipata sozo kelolo kezo c'est pour dire zo ya lolo kende commune Ngaba eza pe 5e avenue, donc eza vraiment na kati wana entre ezo na Kianza, donc Kipata eza place ya kobunga te micro etamboli ceux qui bazo continuer toujours maman kombo nani Kombo nangai mama Eveline Bibaki nazali servante na église ya Mema Maranatha. Oza servante na église Mema Maranatha. Mais maman yo oza servante, oza mosali église na bino pour organiser journée spéciale bokoni le 8 mars na ebité pona nini poto tout nango mama. Mais bolobi basi balela susute. Siko moi ça ta sali mabe aza na punition ya mabe mo sali bino bopekisa lela. Alors siko benga basi wana ozo babalela te wana. Mais kako expliquer bon pour convaincre bango ba ya pe quand même. Bon biso tozali wana pona koloba te ke mama soki asali mabe ba mama o basala mabe to ndenge moko boye te, mais tozali wana pona koloba ke mwasi alela te mwasi o akolela te mwasi o azali mama na kati ya ndaku parce que mwasi nde mutu atongaka ndaku mwasi nde mutu azali o azo simba ndaku na ye tangu mama azana kolela libota na ye ko marché te tangu mama azana kolela bana na ye pe eloko mo ko simba te tangu mama azana kolela mobali na ye pe eloko mo ko marché te ya wana nde biso to bengi ba mama wana mama o azana difficulté mama oyo akutani na ba problème ebele mama o aza ko bota te mama oyo azala makambe ebele ezo simba te kati na libota na ye nde to bengi mama wana aya koyoka liloba ya Nzambe ndenge Jésus alobaki na Marie ete mwasi kolela te yango pe biso tolobi na mama ke mama pe kolela te yaka olukelongi ya Nzambe obondela pote Nzambe ayebala ko délivrer yo a délivrer libota na yo a délivrer mobali na yo a délivrer pe bana na yo. Voilà, donc maman ça trop clair hein, ça vraiment trop clair et je pense que bah pouiller même malobanae. Alors maman Judith na habité au bon on est yo mtote ya pour yo mtoza directrice ya département na yo to pour pouvoir mpaya mora au théâtre 2 années. Merci. Nga naza orateur du jour te na mokolo wana. Orateur na biso eza l'évangéliste Josué Lokamba. Yende mutu mokolo wana aza orateur. Yende aza mieux placé ya kolia kisaba mama ya kotalisa ba mama lolenge nini mama il faut atika kolela. Lolenge nini mama il faut akata kolela wana parce que lolenge Yesu alobi na mwasi la Yesu aseko aza su na lilita te Bible biete Marie bakenda ba ke kotala soki Yesu aza na lilita kasi la ka komi akuti lisusu te abandi kolela lobi mo kontinanga azalaki anani alongoli ye le Maria balusi misupota na sima akuta na Yesu mais Maria yeba ete kezaki Yesu Yesu ayebisa bikolela lisusu te. Voilà. Nde mosela Nzambe pe mukwana zapo atalisa lolenge nini okolela lisusu te le msusu zo meka kokata kolela na makasi na moko ezo kokate ezo simba te ya zana za mieux placé atalisa lolenge nini mama okoyi kolela lisusu te devant un problème devant une situation eloko nini okosala ndenge nini okoyeba ko agir po ete maya miso ba mama sala nini ekata nde ye mutu aza mieux placé mukolo ana pona ko expliquer ba mama kotalisa ba mama lolenge nini balela te bazo ba fardo na ba onyoso ba pesa Nzambe ana koyeba kokata maya miso na ba. OK, merci maman. Mais n'a aucun romoko o attiré attention na ngai.
on se présentait au lobby comme yo maman Judith Lokamba. Mais soudain au lobby n'a biso que l'orateur comme on évangéliste Josué Lokamba. Boza ba ma pas ça. To ezaka coïncidence bozo porter non moko to ezani. Merci. Toza ma pas ça te. Nazali épouse évangéliste Josué Lokamba. C'est pour cela qu'ils ont porté non il y a maman Judith Lokamba. Ah donc ça maman Judith Lokamba ndé au porté combo il y a évangéliste Josué Lokamba. Donc ça moi aussi évangéliste Josué Lokamba. Ouais. Donc on soutenir ministère mobile na auto bongo. Si parce que Bible obina biso était moi si aza aide. Ce que oza aide alors il faut zalawana ko soutenir mobali na ona o nyonso ko sala mais soto bina ono sto sala o ya ko sala to tala ya mabete to tala na part o ya malam loko eza part malam yango na zana pour soutenir ye. Ah bon donc ça c'est vraiment encourageant hein. Donc ngala linga titre o te baba ya ki po baba moi ça pasteur Azali maman pasteur Azali. Ce qu'on est une église aux na poseur moi ça pasteur toza maman pasteur. Merci Naza maman pasteur te mais Naza pasteur maman te. Voilà, Naza moi c'est pasteur donc je suis l'épouse de pasteur. Voilà donc c'est ça une question je sais que ça la moi trop piège pour moi ça pasteur oh moi ça pasteur bazalara aye avant on a souka a fait la batu tout avi manier mo ali mo na batu te mais néanmoins maman lobby bien à s'exprimer kitoko et ça vraiment bien mais alors journée wana bo intéressé kaka ba maman to ngape na roya ne na za boye na na ngape to ne pour nous comprendre non ba maman ba le la terre ba maman bino bo le la terre siko biso ba tata bela fardo to me mangana banzoto na biso na mitu na biso to ya te to tikela ngo bino mo abo pour la journée le 8 mars eza uniquement pour na ba maman journée ba papa pe ezali oyo mosana nzambe a defala msu yemo pe mutakoleka ou bien la président ba papa akoya pour annoncer que lelo eza tout ya ba papa pe baya koyoka par na bango mais pour na moment o to lobela nanu mingi pour na ba maman parce que soki maman aza kolela yeba ikinda kwa leza kanda kwa pasi soki mwasi avande bandi lobake mobali ona bala mbongo la zwaka apesa ngai te tokotala la razolo bana azolela zobimsama ya miso na ye ebongaka te leza eloko ebongaka te alors yango wana mosana nzambe a préféré nan ba mama liboso ba mama ba ya koyoka ba ya ko apprendre batika kolela le mama ko za la consoler esengo ekota ndako nde simanango papa kolanda na si ah so maman za la consoler esengo ekota mais le tebi ke ba mama ba exigence ezali puis 8 mars wana warara o babi liput officiel ezali autour na obwe $800 so papa mon fonctionnaire abato à l'état mon wana okokate tant obakisana ba makelemba sito mama makelemba wana ba mawana obanga makelembe bele ngambo yokoma na muta mobali akotaki moziki na ye aliemo abato mbala ebite komi ngambala mema nyoso wana tanga kolela ekomi femme ne pleure pas bon il n'est pas venu je sais le kamba assemblée pour la bino en tout cas maman conseil est privé moment yango yo boya vraiment ko participer na avenir bo baki avenir nini Toza sur l'avenue qui part numéro 24 na commune Ngaba. Voilà. Non loin il y a Rompo Ezo. Non le Rompo. Dans ce que commune Ezo bato ba utandenge maman expliquer ki ba Victoire ba Kasavubu ba Ipen Kotoyo na habité so a passer par Victoire dans ce commune Ezo wana opusani ndambo tuni are kikwiti soko le kikwiti tuni l'avenue qui part ba la kiso wana na commune Ngaba parce que qui part ezami balé. Pour na commune Ngaba nous appelons la commune à Makala mais biso dans la commune Ngaba dans ce que outi boela oya ba kiti sur la ba kiti au traversé là au traversé des communes Ngaba yangwana au côté juste so pour sani numéro 24 mon apano mosena nzambe zawana. Voilà, merci beaucoup. Bozo mon numéro zawana, numéro eza na bas de l'écran. Bobenga yango pona ba question na bino so boko ko tuna mosali nzambe a wamba bino directement so bobengi akopesa bino ba directive nyonso alors eza esengo mingi komona ba mama boye ba se mobiliser batiki bandako batiki misala ba yebo ba bengisa yo mama va na canapé bolela pamba pamba ozi chance à rotala Wapicom TV la chaîne à large idéal bo mesana na ngode alibela po ça Wapicom mon boulot hein ce biso venant sur Wapicom té mon boulot donc c'est un peu ça alors maman Judith Lokamba je crois que bon insister trop journée le 8 mars bon insister trop mais ba programme ya église à part le 8 mars église bo marche à ndenge surtout na département na bino ba maman merci à part journée le 8 mars toza ka chaque lundi toza na veya ba maman de 0h il y a dimanche tous en agenti les soirs na ba 18h
au fongoli jeune na yo parce que lundi on appelle le même lundi to dans la prière à délivrance et banda 18h 20h30 on a compte église soki okomi soki aux 8 ans ya koyana okutana biso donc soko comme okuti prière wana soki esili prière à délivrance après wana nde biso to na veya ba maman ti mardi na tongo to bimi nde chaque mardi de 16h à 18h30 tozalaka to sanganaka ba maman pona koluka ko partager ko talisa mama lolenge nini ya kozala mama lolenge nini ya kobondela nde tozalaka wana programme na biso ya ba mama yango wana donc bino bocha veiller chaque lundi so batata ba osilikate mama Judith donc tala dimanche début à semaine boy lundi papa zonga be mama la lenda route vraiment tayo moko zo mona teke parfait bet ça libaku so bo pesa conseil ni na ba maman baza marié ba meka un peu pour faire expliquer mbal que lundi to consacrer on a veillé pour l'église mama o aza enseigné akoyeba lolenge ni ako expliquer mobali nae parce que là na telemi na ke kolala na église na ke esika moka mabete eza juste na ke kosela nzambe là na osela nzambe eza lipamboli o mama azomema na ndako donc eza ke oyebisa mobali no papa il faut faire comprendre eza te kana okanga bisaka na nga ke ve non et causer problème en tout cas papa excusez lokwa kuna département ba maman chaque lundi toza na veiller nde yangwana na kele mso après prière à lundi na otika na veiller en tout cas ils a moi pas si papa na bote incompréhension si papa bote incompréhension maman lokola zalaka maman na maele ne awoye bande ni aluka a convaincre papa voilà donc maman na maele na ye awoye bande no aluka convaincre donc nde na mona parfois maman mo boye na botanga komo ya problème sanga ke vemba la siliki mais papa siliki ni vraiment pour ça oza mona mukezo ke bakote kuna zo ende vraiment tayo mo donc papa ça la zo pour moi sina ye et surtout que toyebi mo on etambla olala ba veiller mais tango konsakaka vie bongo bozo pesa corps âme esprit na bino bongo bozela ranzambe asala nini na ba vie na bino nayebi bible binanga ete vous servirez l'éternel l'éternel vous bénira eza eloko moko te o tosala nzambe le kaka ya ofele nyonso tosala nzambe soki lelo zwi yango te okozwa yango lobi soki ozwi yango te même bano bakomérite bakozwa lifuti ya o wana tosalaka donc tosala nzambe mpona bénédiction bible bi tozala béni na siècle o pe na siècle futur tozala béni amen c'est ça ngala pamami double siècle anga vraiment donc ça dit double siècle na pamami alors maman boza sima je crois que toujours que ne malembe na suka émission na biso et entretien tout qui na lelo mais quand même boleki na TV toujours que na mois de mars c'est ça mois ba fête malgré tout ça na février mais ba mbote o bokoyi ko pesa na bato bazolanda bio na moment o ezanini maman toujours si malobe pa na yo o meka ko pesa ba mbote na bato bazotala o na moment o merci nazo pesa mbote nanga premièrement na papa nanga je suis le Kamba na pesi mbote belé Nzambe na ya pambola ye na pesi mbote na ba mama mema nyonso na pesi mbote na Anne Marie na Dorcas na koko na ngai Ebenezer pe na bana na ngai nyonso bisika bazali na pesi bango mbote pe na ba mama bakoya mokwale 8 ba yamba mbote na bango na kombo na Yesu amen ça dit mbote wana ke déjà en avance mbote ke en avance déjà donc ça dit ba mama boya le 8 mars mbote se bande ko pesa ma na plateau api comme télévision donc ti le 8 mars mbote zolanda bino kaka na mapamboli alors micro et c'est passé de l'autre côté maman tozaki na sengo ya yamba na plateau na biso mais bato bazotala yo ko pesa ba mbote ni et puis surtout bo marteler biso adresse ya église pour yango neza beaucoup plus important na pesa mbote na ngai liboso et pas évangéliste na ngai je suis le Kamba na grâce pengolo apesi biso ya kobona kati na Ostika esika ezwami nzambe apambola ye mpe na pesi susu mbote mini nanga jiti lokamba bamama nyonso etonga mema maranata na pesi bango mbote ebele nazopesa susu mbote mini mpe mobali na ngai igoka songo epa saraka songo kesaka songo etinasika songo napesi bango bambote ebele nzambe apambola bango adresse ezwami bongo na Kipata numéro 24 commune ya Ngaba Moulou Kobanda Bongo de 15h à 18h. Merci beaucoup. Maman, pesi au micro. Alors, ndeko nakangi kombono Christelle, maman Christelle Luamba. Siko yo pe na part na yo bato ba otala yo bambote nini ko pesa bango bato bato balandi o lelo. Na pesi premièrement mbote mingi na papa na ngai Josué Lokamba 11. Na za fier na Josué Lokamba bino smbote kana mutu moko.
so on a la même boîte on peut ça on peut ça cordon papier na ma le coach brésilien mbote kabi bon ça peut ça et na pesi pe mbote mingi na ba mama nyonso ya même Maranatha mbote na ngai comme na mabota nyonso oyo ezolanda biso ba mama nyonso oyo baza touché na message oyo toyeli bango mbote comme na bino na mabota bisika bozali. Merci beaucoup. Alors micro s'est passé et maman bambote na yo pesi na banani na pesi mbote na ngai et pas évangéliste Josué Lukamba bambote mingi yenda asepeli ketoya na esika oyo na pesi lisusu mbote na bamama na ngai nyonso ya mema Maranatha na pesi mbote na molonga nanga iko bangombe na pesi mbote na Chris bangombe luta bangombe na pesi mbote na bamama nyonso bakoya mokolo le 8 to pesi bangombe na kombo na Yesu. Voilà, micro il est qui et surtout de ne pas oublier l'adresse hein maman va la ndio mbote pesi na banani bato bazotala yo ya solo papa ngai na pesi mbote mingi et pas mon père que j'aime beaucoup Josué Lukamba esika azali ayamba bambote na ye na pesi mbote pa ya ba mama nyonso tu ya mema o bazali na étranger même ba o bazali na Congo Brazzaville bazana ba Congo partout na RDC na pesi bango nyonso tu mbote na pesi pe ba papa na pesi ba jeune fille nyonso tu ya mema na pesi bango mbote na pesi mbote na libota na ngai na pesi mbote na bandeko nyonso to sala na bango na ba na ngai Rosie esika azali na Brazzaville na pesi mbote pa Gloria na pesi mbote pa Benedi na pesi mbote pa Emmanuel na bakoko na ngai na pesi bango nyonso tu mbote na kombo na Yesu molulu na biso ezali na avenue Kipata numéro 24 na commune ya Ngaba non loin ya Ezo. Voilà, non loin ya Ezo Kipata numéro 24 na commune ya Ngaba. Maman Judith Lukamba to bandela ko préciser sous na batu bien molulu le 8 mars eza ngonga nini oyo bandeza batu baya na tongo mamoro ti butu ba seka po ba sambela pona bango po batika kolela to eza na temps moko ciblé o ba kosala ngo. Merci nde na lobaki molulu na biso ezo banda de 15h à 18h. Donc to bandi 15h 18h to 6. Voilà. Donc 15h 18h ici. Alors parce que tant on a nos etikala ou bien tant o liboso mama pe fo abonsanda kunae parce que mama ko la mukaka tongo moko te bo asale loko temba mo ake place mo bando sambia banda tongo ti butu et memele trouble. Dehors avant au ti kanon ndaku na yo o ke negosela o msusu il faut bonsana na ndaku na yo et bongo ke ko bonsa bisika msusu. Donc eza bien maman asali musana na banda déjà ba 15h maman aussi ça tozawana tozela de 15h à 18h tozawana événement ya biso eza pona le 8 mars nde tolobaki pona le 8 mars maman aoya po sekate maman akoya po azwa quelque chose de la part du Seigneur o nzamba bongisi o eza ya motuya koleka vie o nyonso toza nango na se na moi oyo parce que soki maman aza consolé nde na lobaki so maman aza na esengo nyonso eza ya kobonga so maman aza na esengo te ndako ane ezalaka na esengo te tomona na ndako mo so trouble ekoti boye omona maman so azaka so papa ye mama kangi elongi papa kangi elongi donc ndako ane eza esu na esengo te alors ndako o maman azalaka na sourire ndako ane pambola makekenda ya liboso ndenge Marie solobaki ne alela te nga pe na yebisi mama kolela te lolenge mosai na lobi te kolela te soko ye journée wana okozala de suite. Voilà, okozala de suite. Alors maman Judith Lukamba ba maman nyonso na simana ba peseka mbote évangéliste Josué Lukamba na pesi mbote na musa beti to la bi papa na nga ya mutema siko maman Judith yo ba mbote na o spécifique o pesa ona banani. Merci papa mbote na ngai na pesi na yo. Merci beaucoup. Ah, ça dit maman que la beauté bazo travailler awa. Ah, merci. Pe na pesi mbote na nga kuti muninga na nga mo ya classe ala tangani na première. Ah, voilà comment la mokonda ba pesi mbote po esalinge sengo na kutene isusu lelo. Mbote na nga na pesi yango na ba mama nyonso yetonga ya mema na Kinshasa partout dans le monde bisika ba mama mema baza. Tellement baleke belé moyena ba dosité ba kombo ezate. Mbote na ngai su na pesi na famille na ngai bisika nyonso bazali na pesi bango mbote mingi bayamba mbote ya mwana bango ya leki na bango ya ndeko na bango mbote na ngai lisusu nazo pesa yango pe na pesi yango makasi
et pas évangéliste so na benga évangéliste bato mosusu ba benga ke évangéliste point parce que aza père spirituel nanga amen na respect wana nde na linga na sala ngo na ndenga limemia na pesi mbote na benga ke j'ai confiance bisika za ayebi ke kombo o eza ye na benga ke j'ai confiance parce que o nzamba sela kae en tout cas eza extraordinaire bambote na ebele nzamba na pambula e apese su makasi pour eta continuer salela amen. En tout cas ça a été un plaisir, un réel plaisir ya koyamba ba maman ki toro maman ba ongenga ça dit basa maba ba ongenga. Merci beaucoup au cordon papingi na ma ou les coach besoin zo coacher et surtout à notre boss Pichu Anzila et surtout l'équipe technique onyoso Igo Malela, Samuel, Namoni Una Raf, Olela, Mokonzi, Mokonzi Batete là et surtout Audrey. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.